News.com. Le Congo Lokole eza ana commune Ngiringiri précisément na Nyanga wapi oyo église ya Pasteur Coutinho archbishop Coutinho Fernando ezali. Pasteur Coutinho asali 8 ans na prison à Makala. Lelo nde tozo zelae babimisi lelo tozo yambae tozelae. Bon, toye tout justement na sango ya Pasteur Rabiso Coutinho ndenge abimi ya monde toye ko yamba arrivé na kata église. Bon, presque 8 ans. 8 ans la kata prison, c'est pas ils ont mis sa fierté hein. Ils ont jeté ko vanda vie mobimba pendant 8 ans. Vraiment souena biso zalaki nzamba likolo o ya sambelaka. Ayoki lo sambo na biso le Pasteur Coutinho aza libéré vraiment tout le semaine esengo. Bon, message na pesa na ba obazo landa biso. Pasteur Coutinho aza pasteur ya République démocratique du Congo. Aza pasteur à tout le monde. Aza muto ya sali ba œuvre belé na kati ya mboka oyo. Donc toko bosa na été parmi les pionniers ya église de réveil bango to babanda yango. Donc vraiment na félicité Nzambe na sorti na ye le kumozo ngaka pa Nzambe. Ju mama. Ah pa mama sona sepela. Esengo monene pona papa na biso Coutinho Fernando. Nzamba sali bikamwa. Abimi na boloko yango na esengo. Nana minga koloba ta na pesi Nzambe merci. Nzamba na sala na Coutinho. Asa su ya mingi na koleka. Na pasana kata prison. Na suki sibongo. Junior. Je suis vraiment content de voir le pasteur Coutinho libéré de sa case qu'il était. Donc je suis vraiment dans la joie. Je demande vraiment à tout le monde vraiment de soutenir cet homme de Dieu qui était dans sa case. Donc on s'appelle à trop. Donc les chrétiens, tout s'appelle pour Nzambe na biso exosaka. Donc c'est la victoire pour les chrétiens. Dieu exauce.
Coutinho Fernando a venu, c'est parce que Aza maladie, bakatelaki akoki bambula te président agracé à domicile. Maboyi fait les caméras le matin. Notre Dieu a fait. Deuxième chose, le chef de l'État, merci. Pourquoi? Parce que quand le problème est arrivé, j'ai dit, je suis parti voir Francis. Je lui ai dit, Dieu m'a dit qu'au travers de toi, cet homme sortira. Il n'a pas cru. Mais après, il a cru. Et quand il a cru, il est venu. Il a dit non, il n'est pas malade. On ment. Je l'ai amené jusqu'à l'hôpital. Il a vu le pasteur. Ah non, il est malade. Il a pleuré. Il a commencé la prière et puis il est parti expliquer à qui de droit l'autorité supérieure que voilà, telle personne est dans tel état. Il a été clair. C'est un homme que je dis merci encore parce qu'il dit la vérité. Il a dit la vérité. Et les chefs, on lui dit toujours la vérité. C'est pourquoi le chef a bien décidé, parce que c'est lui qui a mené le problème, a dit la vérité. Et c'est pourquoi je remercie Francis. Et je dis merci aussi à tous les hommes de Dieu qui ont souffert de ce dossier. À cause de leurs prières et des fidèles, Dieu a touché tout.
na Congo Lokole News.com na pesina mbote mama na moni ozo sepela awa na le sango moko akoleka vraiment na ndenge pasteur na ngai Coutinho Fernando abimi po banguna waska soni na sepeli pena na ndenge ya mingi message ni kopesa na bayo bazolanda biso na libana mboka na pesi message na batonyo so balanda biso bakumisa journal lelo na ndenge libération ya papa doto sepeli na ndenge moko ya koloba kutu tela na za na kolia te sengole kinga mingi na kolia te sorola bien to sepeli ndenge papa bimi asali 8 ans na prison to mona ki etende to mona to sepeli na nane sengo makasi na ako bakundenga osala te nasepeli mingi mpona moni papa na nga banda 8 ans nabotaki bebe na nga lelo na moni papa na nga bimi nasepeli makasi ezaza na kisoma ya makasi nangalaki na trainement bamonaki te ya esengo merci bandeko bomoni ndenge bana na ba mama na ba bilenge bazo sepela donc esengo za makasi tokomi na suka ya reportage na biso bomoni ndenge bana armée de victoire basepeli donc baza na esengo makasi talaka babungisi papa na bango pendant 8 ans papa azalaka na prison lelo papa bimi vraiment bana armée de victoire baza na esengo makasi basepeli binomo bomoni papa Archi ye moko na kisa vandi azotambola nzamba asali ya minene papa Archi asali ya mingi donc topesi merci et pas maman mi Coutinho yende atelemisi église talaka pendant 8 ans papa azalaki te azalaki na prison mama atelemi mama mi atelemisi église vraiment aza mama moko ya kofeste makasi na mokili mobimba ceux qui passent à pasteur nyonso balandi exemple wana ekoza malamu na pesi merci et pas mama Gidi bisengo ye mtazi ba image oyo na pesi merci na pasi kisala yende monte yango tombote tomona na mbalasima na reportage mususu merci